soki abandaki kokipe bakomedi ezaka mpona mawa. Est-ce que otuni na mama Olive? Est-ce que eza mosala ya mama Olive? Yango nde mpe bato bakambo. Donc bazolia ndenge nini? Or que artiste aliaka na œuvre na ye tosepelisaka bato me toza ndenge nini motema na ye ya boboto. Yango bana olinga biso ba oyo bakei ya kundi bango banini mais est-ce que eza pena mosala na ye? Abetelenga lisolo bime na oto kuta na vie pena donc ye kutu mdalinga me mande vie wana awa. Mais siko ya tala kipe asa mutu ye panda na famille na ye. Ako mema ye awa avanda wapi? Tolo banano oyo batika biso. Batika basi na bango na bana na bango. Baza wapi? Zakaria za grand homme après aya na moto na auta Côte d'Ivoire utamemi baza pere na mikili. Bongo siko yo lo bande ni donc waya na vena biso awa gra kombo nengo na murumba. Moi siko lo que je me sais moi Zakari baba so moi sima ko yana yani nganga yana ye. O atikele ke pe moi tue kwe kuna. Siko est-ce que tozo bana ona ba oli d'être lokuli. Mama Iwaso. Viens à Bisso Maréchal sans souci. C'est le mondial. Mondial. Tu vas goyer les sous-soutés. Donc, commandant Murumba. Ah, mais à Rufanda Wapi. On va faire la cabane. Batika Kala. Kala. Comment tu TV? Yasi Bumutombo. Bananyo Soya Congo. Botena Beno Benoluta. Na émission. Salut le monde, salut Bandero, tout besoin d'Abisso à travers votre chaîne Congo Check TV. C'est votre humble serviteur Jerry Kobetox 207 de la presse. Na ebisi bino mikolo bo mesana ko benga ngai Jerry Kobetox ba charge ya maniqué parce que on doit défendre ba serre na biso. Faut défendre bango. Manique de John, notre autorité morale avec Kissinjora. Merci beaucoup de soutenir Jerry Kobetox. Voilà bana kini bana poto bana monde entier na biki bolandanga na kini. Donc nenga na lobby na yena événement monene na eko zoa artiste comédien association ya théâtre enfin tata mokonzi ministre aye avec aye pembeni ya ba comédien malgré ba leka to mono histoire a boyete parce que biso toza bato ya mbanga na mbanga to lobaka vérité. Alors na vérité na biso to lobaka to lingaka to pesa bino ba information bozala informer boza la paix na moi esengo ya kotala makambo to ko salela bino avant to kota na masolo ya koyamba tata mokonzi ministre na solo la kina kulutu moko abandi pe théâtre kala o paza moko na kati ya NTPC azana poste kulutu na ngai obobenga ka mama Mbali Osombo ya Freddy Mbali Osombo to solo la kina ye na micro na nga bokene kolanda interview wana to sali na ye na nyoso alobi to ko polémique sima to tika nano aloba le système ya betuni ba ou différence yena toleka. Bonjour président Mbali Osombo. Bonjour Génie. Mieux allé. Nangolo Nzambi. Président Mikolo no mono chic. Bon, Nzambi ga mtayebi. Bien habillé. Merci vraiment merci. Alors lelo mokola lelo bobengisi biso presse avant peut-être to kota na salwana bozo ya ma ministre j'espère que ça li solo ya par rapport ya musala oyo o to bolela kana ba etandoke il faut ministre ata ela bino likambo yo to gouvernement et soutenir bino c'est ça. Oui très bien. Docteur ko benga ministre puis to ko benga papa wa biso wa Wayambo ngala be yake Wayambo donc ministre ya culture art ya biso ya musala na biso to avant to yamba lelo to bengisi ya omona bana biso nyoso tout déjà assez ayamba ki biso na no ba tête ya NTPC ayamba ki biso en tout cas kitoko papa za na ba objectif moko ba initiative moko ya malamu ya kitoko soko pena asaleli yango non et puis azala les seuls moto ya beta biso masolo ya kati ke na yebi bino mobimba ezabo ezala kindeye mais loko to promettre que il faut amona bana nyoso tout abana bisala bina o yanga musala ezali bino sambino ngana kozala te alors batyenga pona bino alors nakoya place nyoso boko benga ngai ezala wapi ezala au fin fond wapi na oya yango lelo epesameli lelo tozo zela ina kanisi kalate awa papa ko ya nde omonike to fandi biso so na bande kwa tozo zela boye ya papa na biso ministre na biso président Mbali Osombo parmi bato yo lelo basali théâtre congolais mata cinéma congolais mata ndenge bonde ko loba pona monaki avant élection o esamaki po ba konzi ba bima ba gouverneur bolela ki bobi
place ya ministère ya culture et art batie la bino moto boyebi. J'espère que moto a dit ça lelo oyo o a bengisi pe aye kota la pe bana lelo. J'espère que aza moto ayebi métier na. Ouais, très bien. On a mis ba kokisi pour ça na biso. Ayebi pe na métier na biso parce que a beta masolo ya beta li biso mokolo wa ya mbaki biso non. En tout cas, tout ça qui est satisfait. Donc, l'homme qu'il fallait à la place. Donc, c'est lui. Donc, papa, parce qu'il y a des passes. Tout le bel qui est dans la salité. Ça, il y a que jouer les spectacles. Ils ont l'idée. Ils ont misé. Ils ont été. Les autres sont basés. Beaucoup de gens qui sont à Londres. Mais, à Londres, donc na kota la place moko eza misé na ke kota la na bana ko mona pantalon ya Charlie Chaplin na bana mona ngona télévision na ba sapato mena na ko mona ngo alive lo ba datali sa na sekinga moko elongo to bana kota les na mandefu nzoke za ki ya yete azaki bogara ko sakara te tala ye abana ndeko se déguiser enne mo ne mamba lo somba azaki lelo alata maputa lelo soko na misé ba tie mamba lo sombo ye tala ndenge ye azaki Freddy. Donc c'est ça biloko tozolinga yango wana et puis to lia na mosala na biso to lia na mosala na beli pe ba comédie lelo baza na pasi ba comédie lelo bazobela baza na mwamba maladi baza pe na ba difficulté o mususu mona ke mutu cinéma mazo zanga sika kolala est-ce que bolobeli pe très bien kolobela kutu ba oyo bazobela azali mais azo zanga sika kolala mais tozali toi vivant to yebisi très bien to lo banano oyo batika biso batika basi na bango na bana na bango baza wapi bazolia ndenge nini or que artiste liaka na œuvre na ye ndenge jibe mpe na lobaka œuvre mutakoza la teme œuvre tikali est-ce que tozoli bana wana baolia d'être lokuli mama Iwaso vient à biso maréchal sans souci. Surtout vient à biso balé mondial. Mondial. Te bagoya li sous-souté. Parce que biso moko ya biso ba bongisi la ki biso te. Est-ce que vous plaidez qui peut pour ndeko moko to monaki o pe bozala na ye sika moko ensemble dans la Côte d'Ivoire azo senga gouvernement na biso etia maboka zonga ne na mboka pour kuna zo souffre. Na sola qui na honorable Zakari Baba Baswe, mon ami personnel, on a camarade na ngai. Donc massa na ngai, Zakari ngo moni on a Zak, massa na ngai. Donc ya benga, donc toza ba massa, donc benga nga Fredo. Donc Baba Baswe, donc mutu na ngai. Abetele ngal solo bi me ana oto kuta na vie pena donc vie kutu mnga me mande vie wana aw. Mais siko ya tala kipe, asa mutu ye pendant na famille na. Ako mema ye awa, avanda wapi? Moi ce que l'occasion c'est que moi Zakari Baba so moi sima ko yana yani nganga yana e o atikela ke pe moi tue kwe kuna moi tue kwe pe na lela ki pe na ngai no na moni yo na zonga kini bani na bi wive ko zonga kini za Zakari za grand homme apo aya na moto na au dans Côte d'Ivoire utamemi ba sapere na mikili bongo siko yo lo bandeni donc waya na vena biso wa gra kombo nengo na Murumba donc commanda Murumba ame akufanda wapi boba vetala ka ba vie batika kala kini kala ozamba le somo leo nga utuna question est-ce que tant beaucoup tana na ba konzi to na mama moko aidaka ba comédie lelo mama Olive est-ce que bobi c'est que pour na industrie ya cinéma d'abord Congo faut une industrie ya cinéma lelo Nigeria baza 3e na monde après Inde na États-Unis na industrie ya cinéma ba l'équipe même ba brésilien mais pourquoi lelo bolo be l'industrie ya cinéma il faut que papa na biso ministre ministre na biso culture art ye mutako memango na gouvernement pour na koloba likambo wana ye mutaza penda bien placé pour na koloba kuna est-ce que tout na maman Olive est-ce que za musala ya maman Olive yango ndepe batu bakamo donc moi c'est que zongelinga eza musala na dia azaki première dame azaki première dame soki abandaki ko kipe ba comédie zaka pona mawa ngakuna ndose na bacha ministre akiti alingi biso alingi azotala tosepelisaka bato me toza ndenge nini motema na ye ya boboto yango abana olinga biso baoyo bakei ya kundi bango banini mais est-ce que eza penda mosala na ye eza ye te aza premier dame oui ye faki mpe na pale na ye na tipe na ye na bana na ye ye mpa na bandeko mitanga okipe biso doki abana okipe biso eza bajete puis azokipe kaka lelo ba comédien les artistes et comédiens ceux basangani to ba artiste likanisa ngo suka ka na nzela
Likaniso zo mona ngo est-ce que suka ba artiste nini elo ba artiste ko beneso musangani likaniso suka yana na zo liate est-ce que suka est-ce que tosali ki altpc po il faut ba to baliaka ezali po to sangana to yebisaka ba konzi na biso wana ke ta biso to lingi boy to boy makambo ya piraterie tala piraterie mutu moko penda azali ba mona penda yemta pirataka biso me bazo kanga yete le ba vela biso waze kwa kana victoire ozo mona pele longia mama mbalo so mona se na mabele ba tsango na mabele ba excusez ba teka ngo 200 francs de so 1000 francs so 1500 donc rien ko était non côté 5 et comment que 500 oui merci Simize a Simize signaler nga que comment que 500 pour ya za ba côté ba victoire wana donc tala niveau ba est-ce que ba Nigeria ba l'équipe biso na moment oyo film Nigeria ba noter comme $3 nzonzinge ba noter comme $20 na Europe ba banga biso ko bango ba lo bakango ba bito zo idéologie pas na bilo mais lelo ba na ba no Hollywood biso le côté 0 sur 0 0 sur 0 eza mawa mais nzamba pambola kaka lokwa to moni lelo to moni ba komo tonga ba salle na côté face à parler du peuple là nzambe benda sunga isuka te batonga ata biso to yeko suwa ata inane apamba mais bano ba olanda biso la sima ba osepela vraiment c'est ça Freddy Mbalo se mona côté là na répétition parce que ngana message na côté na rabino surtout bazar na poto bati karabino te lilobani nokolo bala bango na mwa bokabwani avant to kota. Merci vraiment ndeko na ngai na olbaka na bato ba soutenir na biso na poto nzambe penda pambola bango parce que bana mai wana na ba ser na biso wana na ba yaya na ba leki baza bato fo nzambe poto eza pasi poto ba lokota kate fo muta bimo za makaso kende kope mais mutu wana le musa yebi yote akatindelo le musu sapato ile musu palera ba 900 €. Ana bande kuna ko tindela pe bango mais atindeli yo telemi kuna poto za loko de wapi nana biso poto loko de ba paso ke poto te oza lisumu ba sala bongo o mona vérité ba boya bata poto j'espère que oza otena bango bango na linga ko makamba bango te po ngai bana poto ba yebi ke yamba lokutu makamba poto kutu donc asakana na bata poto te alinga ko papa batindela biso tango lo balanga bien habillé muso ngam na sombi yango te poto oza mongo wapi tozo rapé droite mata poto wana batindela biso ba tindelo lamba ya sika asomle muso ya mo alatité vous comprenez na pesi na merci vraiment na pesi na massa nanga José Mondango di mama nanga José Mondango na Paris et puis na bosanité na pesi mbote na bana poto nyonso papi musui roi de montre donc moi massa na do champion ba montre toi tindelo montre oleli donc na pesi papi musui na London na pesi massa nanga Alpha Monangani na pesi ba mbote puis na bosanité na pesi Benoît Mukendi na Kenya na pesi mbote vraiment lisusu na massa nanga ni leki nanga choisi matata Ange Céleste et puis tendai maboko banki omoni bato bayida kabisa ya Willy Musheni ba watika kabisa te donc tozalaka na bango na bosanité Claudia Iskia Sasu do bango wana ba ser na biso batika kabisa te bana poto Emmanuel na Autriche Emmanuel Kanda na Autriche na pesi yo bambote et puis na bosanité Malou Bomboka bokila lokonde fa pekato na pesi ba mbote sika azali et puis na bosanité chéri nono mobali ya Clarisse Bomboko di sio ba mbote et puis na bosanité mon cœur mon bras ma tête mon amé Ngolambe maman exaucé di c'était Maya Freddy Mbalio donc question de curiosité ngana tika yo mais Sokoda Sokoda ya Nyosh na Vieux Verkis lelo mbutu eza tozoka ba OK na élection yozo likanisino za nini nana koma na te te na kozala na likanisi bina moko te pona yebi pena ndenge ezate biso tozilaka le bapesa biso ka ndamba ngo mais bapesa biso de oui élection da bientôt baza bakolo baza wana vie nyos aza président na biso na pesi ba mbote et puis vie na biso bapesa ki pouvoir aboyo zongisa bapesa ki pouvoir ya mama solo mais ça mais biso to ba vérité nga yebi te atikela ki pouvoir et pas ya ve na biso Verkis akem soin na poto kozonga zongi na pouvoir alingi te oh awana eza etumba ba lion etumba ba nzoku ya ngana azalo kwa mboloko na kokota makambo wana te pona yebi kati penda te bato bakoyeba kati eza ba lenza oui na voter naza membre kuna voter na nivi te natala mukolo ngo fona yoka bato mibale
maloba bayoka lito imoko te ngape na mo continuer responsable na koyoka matito imoko te il faut mibale oya koloba projet na ye oya lobi projet na ye est-ce que on passe ba combien na yoki oya ko simbe pa na ngana mona mukete na mona quand même tableau noir est-ce que vous comprenez allez mbala moko na opona oyo ngana koloba na bi na c'est pas une idée ya oyo allez na poni et si bango zo va venir nga osade soko yo idée na simbite ezate to comme ennemi mabekaka respect na mikolo ko finga bakolote na oka di solo moko masala biso moko ngi ndeko moko adrisha tipoti na yoki yango babia mankaki vie babia ndeko na oki di solo babia amanke vie nyosha fingi na ba TV ba nini non wana eloko wana ndeza malamu te soko likambo ezali omoni l'état ezali état de droit ezali tant yo le kana télévision omoni to le kabo télévision ekangisaka yo tellement moni ko lo ba sentiment moko ezali et matisaka pe kitisaka et sambwisaka pe yo yena télévision mani ko ba n'importe quoi oyebi bandeli na sukata awo toninga makambo ba venyosh na vie vers qu'est-ce que na ebisoni na yebi na ngate fo na yoka na ko voter parce que soko biso to voter te badani na koleka faut pas to ba voter alors mais fo na yeba nani azana projet ya malamu comme ça ndé yango wana donc c'est ça on a ce vivement na pesi ombote tout ça le mot kitoko mais dans 10 minutes kaka ça bien merci vraiment ndeko ndima micro na biso Congo Check Check TV Congo Check Check TV donc yango ndé yambaka ba artiste minene lokola biso ako welela voilà merci beaucoup voilà wana bauti kolanda ya Fredy Mbale Sombo mama Kikoso mama Lopango Pasoli Tswaka à lobby par rapport il y a ba ministre tout baleka confirmé yango ba tout ba ministre tout baleka na kilti et ba yebaka bango te mais à lobby ke oyo pena bazo solo na yeboye azo rappeler bango na makambo esalama na ba théâtre na ba art biso to lingi ba konza boye to lingi te kaka ko fana na chaise ozo ba malili ba split ba climatiseur donc po biso ba gérer comme to salama na po soki likambo ezali na koloba bon qui a Fredy Mbale Sombo lobby et sali bino plaisir et sali kitoko na elengi ya on a yebisa bino ngana bino confiance ezaka ke mosalo na sala bino bon continuer toujours ko s'abonner ko aimer partager vidéo na chaîne na bino Congo Check Check TV ya yemoko le patron le boss Sibu Mutombo muluma wa Polondo muluma wa Makanda talelanga tata mokonzi peselanga embote papa na biso Gilbert Kankonde wa simbi intérieur parce que to lobi bien masolo nde il faut esalaka boye to lingite ba ministre bo vanda na ba kiti comédie bazo ke no sanctionner mbongo po bakunda e comédie abeli ba sanctionner mbongo cette fois-ci on dit non comédie faut asa alia na musala na e Goldberg abe asala catch mais jour à tourner film moko atika mabon catch parce que cinéma ça dans l'art danger et qu'on commission millionnaire mais na Congo artiste comédien azane mona babouaka mona basundola mutu bakipaka ete OK ba fait lokola ba fait Fredy Mbale Sombo lokola ba tuloka ba papa sakala soki bazalaka ba ivoirien mais ero ba ina ba 10 car mais lokola ba botama na l'état moini o eleka ki na simawa culture na biso ba valoriser ngote donc makambo boy faut ba gérer comme il faut ba lobela rango donc merci beaucoup tokutani à la prochaine na émission koya parce que gérer comme ça lobaka mbanga na mbanga gérer comme ça panzaka tswaka gérer comme ça asala ka mosala tokutana la prochaine pour continuer toujours ko s'abonner la chaîne Nabino bye Congo Check Check TV ya Sibu Mutombo bana nyoso ya Congo bote na beno beno luta na émission ya Sibu Mutombo